Marie-Change Mobutu. À la théâtre. À l'artiste, hein? Président, artiste, comédien, ton mobile, on m'attend à Mira et ça, awa. À la pièce, c'est ça, ça. Ça va te l'embarquer au faux. Ben, il a besoin de pièce. On est tiré pour la scène Sabango. Ceux qui ont la scène Sabango, il y a 5 titres. Ils ont filmé, monté, raffiné, on a mis ça. Après tout ça, on a réunion. Ceux qui ont le groupe à vie. Olobi? Groupe à vie à Koufat. Et puis, le groupe vie à Nouvelle vague, Nouvelle vague. Ataba Sokoli. Barolatani. Barolatani. Bosoki Balati. Bosoki Balati, Barokene Wap. Nana Bosoki Basu Esika Rokeni. Baromelanini. Baromelanini. Bosoki Bameli, Baromelana Banani. Na Banani. Basa na Batuti. Baza pene Lambati. C'est pas diaspora. Na Langote. Na calcula Langote. Pour la monnaie, nous sommes calculer à Ekofara. Au thème à Bebotamara. Kempolité Seyaka. Jalousie Botamara. Et on a calculé la moitié. Vraiment. C'était quoi en fait? Pourquoi il fallait adoucir la bakoute na sama kolote. Il fallait azobeta par-ci par-là. Très bien. Alors on a plus il fallait pouvoir. Pour voir est-ce qu'il fallait qu'on ait ba wera ba jibe. Pour tongo ba balek yango, faut taper politique. Tant balek belé baza ba indigène. Na monde a bamoni ki pona bamba si bakoma. Bamoni ki pona bango basi bakoma, bafutela ka bandako. Moté na balandi nyonso ya émission oyo ya bino ngai oyo. Miss qui est l'artiste Georges Chimba, hein, Molobeli Mboka, les présentateurs les plus présentables de la capitale. Je suis là toujours, garçon propre. Vous tapez sur la bino de formation dans le bas qui Miss Guel ou rien. Nous sommes là, Moté et comme la bino. Bandero nyonso balinganga et surtout na abonné na les labino trop. Merci pour la message, merci pour na appel et salanga vraiment bien. Georges Chimba na bino ye nazo continuer toujours ko sala musala na ngola soko yoki lo seba c'est que ça Miss Guel artiste pour non salango bien. Ndenge to sola na bino. Alors aux artistes aux en a besoin de passer l'émission, aux artistes aux a besoin de tourner ba clip à qualité, aux artistes aux en a besoin ba couvrir événements na yo concert, conférence benga biso ko hésiter te to salango bien et puis au CP la talaka qualité o ezara awa donc soit awa soit il place sous ces associés quoi awa ndema mbabe ezalaka merci na boss Kamba Lobo mais moi j'appelle ça inga bien merci pe na grande sœur nanga non le moto Maracana non pas Kekebe Maracana mbote komela yo pourquoi n'est pas aussi dur un grand merci et puis bonjour à la femme qu'on appelle Charlène Iyolo. Hein, Charlène Yolo, Bambote Komelayo, et puis c'était la Swadi. C'est la Swadi Madrid Ananga, il n'a pas vraiment Bambote. Merci pour vos soutiens. Dans un plateau Oyo, Bandego Balandi, na leader ya Pembe, l'artiste et comédien, Je t'aime Kaninda, président ya Kiangola. Ce qui est au moni leader à Zongeli Ba TV, Bossé ya Kolobe Zali. Azan Lobo Kolanga et moi, si n'a pas si bonne nuit. Bonne nuit, Miss Gaël. Bon leader à Pembe. Oui, ça va. Santé Kitoko. Et quand nous au monde. Toujours na ba greffe sika encore une fois de plus bien habillé. Ouais, merci. Dans les marques de sur le loge côté quoi. Ils ont aussi le travail. Évidemment ça. Il m'a pour l'émission. Nous avons une salité quoi. Bongo. Chose la salité dans l'émission montre non même Nzambe likolo. Vraiment. On appelle ça biso souffle de vie. On appelle ça biso ba partenaire ba soutenir biso le ba maman Tansia. Nzamba Rosilika wapesa biso bato lokwa ba jeune Loma Vemba Nzamba Rosilika donc azo pesa bato ba soutenir yo mais yo zo la sointe. OK masalanga docteur Mwanza vient aventurer me poser azo soutenir mais ba mono ka salité kubuka monter même na ba mo ba osepelate pour commencer déjà na CP d'appeler to bande mission la motivation pour commencer déjà. Moi tango elibuti koleka awo yelaki biso adage moko boye ata basokoli barolatani bosoki balati barokene wapi ngana soki bazo esika kokende baromelanini soki bazo eloko komela bamelana banani vraiment c'était quoi en fait pourquoi adage on juste pour motiver ba jeune netinga pe na masala ngai papio mawa mon habillé expérimenté ala traba marié. Vous avez besoin là, t'es marié, lata cérémonie nyonso, papio mazana, aola tsayo sans oublier masalanga Christian Kossi,
les bourgeois kana oja endana yena ndeko ne Diego bamapasa balatisa bato kitoko toska BCBC pazana toska BCBC azolemba te yena mobala bato manene bazolemba na bango te bazolataka bato donc ata basokoli bakolata nini bongo soki balati bakokende wapi soki bazwi pe sika kokende bakomela nini bongo soki bameli bakomela na banani baza na bato te baza pene lamba soki bazwi pe bato bakomela na bango bakosomba nini bakomela nde nini parce que ya na baguna bagoa petit nanga zoro miko azomela kolomboka eza na mwa to élevé et moto mosomona kazaka na eka peta mosokoka mais or que élévation il faut yaka du jour au jour c'est pas ka bingo pas na so komele c'est pas ka changer makasa to na 10 000 € aux autres bon bingo changer makasa na biso boyo et ça li pe bien ngape na profiter le rotangi bakoma ba changer na pesa Gavani Ndongala moto moko kwenda futuka vraiment ba mote pour de bizonga tant d'abord Gavani Ndongala na mona directement DJ Care 12 on a Brésil, na Brésil 113 on se nomme en tout cas bambote na bino vraiment et sans oublier les lions de la tribu de Yolo Salvador Maya moto moko ça va bien Salvador Maya les lions de la tribu de Yolo donc c'est ça quoi. Très bien leader boni d'abord à ki Angola na biso no à ki Angola ezoki nango bien nzamba zo chaka loboko nzamena bana na eto zo fêter 13e anniversaire ki Angola 13e anniversaire ya go na décembre awa padru déjà ça déjà OK pandémie azo ba responsabilité ba instrument bolo ba champagne aza déjà na ko annoncer na mikolo boya. OK doye bon déjà na mikolo mikoya tout ça un peu moi makombo belé to sola nayo nalingi tozongisa moi bato conscience moké comment est-ce que aki Angola les aki formé parce que na ko ba rimer belé pa ba ndiko ba comédien pour dire que non ils aki lisanga ya moi ba comédien ebélé yondo bima moto gachi o lekela ba on esprit o lekela ba mayele on s'imposa était que président on zongo pe bongo ti lelo o comment na ki Angola ya yo moko ya jetem kaninda ils socialisanga ba ninte par rapport à ndenge idéologie bandelaki oeza na plateau eza lilingi na yo te za yo moko to zo vrai verso pour ça la verso vrai za pa nga moko jetem kaninda bokola ki Angola aki Angola na pesa koma nde komo d'abord ye pa na nde na banosa na bagag. OK tana esika na sa bagag na ba buba ba yebi buba yebi na sa bagag wana fana côté ya na Kapolo mais côté ya Toura ba empresa moya ba bise nene boye na sa bagag nanga et hier quoi arrivé que bébé to akufi son nom repose en paix bébé to ngana baki depuis Kinshasa to tourna pe na ye très bien et na pe na organiser ki matanga mage ba comédie ba saka me kolia ko mela isa ki na charge nanga à l'époque mo pesa la ki no pe na ndenge kanza ma pesa biso ba opportunité ba malamba za pe na biso c'est ça azoki responsabilité matanga après matanga ba benginga babi je t'aime makambo toloba tito lemba yo lokolo esika oza na un mois dire to solo lango tu vois sur ça ba benginga na telemisi bango to solo la bani ko solo la expliquer bango to kuta la kara bibembe te pona kuta na bibembe ils appellent bien te faut to kuta na pela makamo soso oyo il faut arriver que to kuta na to solo la ka to kuta na tel jour na barmo zana palanka na kota wenji les jours là ba ye to kutani to ni pe makambo ya ba répétition to bando solo asko to sololi bon to créer groupe voilà to créer groupe to bando tourner tout ça bani to bani pe idée banditi to bana pe ba répétition au photo ça ni sambongo to espace ngako ya kulala kulamuka na ili bango idée ngabité to leke to ça ni sambongo ngai moko on a besoin d'espace. OK. Ngai moko na besoin d'espace to banda koleka. Bato bazaki ba résistant ba koma gebele. Ngai j'étais mako diriger ngate ngai. Mais ça non ma bête. On est parce que les autres de bito 5 to zo espace. Lobi ba inquiète kozala. Ala mbongo te na chaka mbongo ngai. Abi ngai moko na zo espace. Voilà. Kombo ngabina na kombo na ngamoko aki Angola. Aché kombo wana aki Angola. Nzambe témoin. Je jure devant la tombe de mon grand frère Gilles Kaninda que son nom repose en paix. Nzambe témoin.
Vous comprenez? Alors, au bandimaki, tout travail na bango. C'est na bango ba sacré plus 10 à dans Brésil na minute. Ba Anita super. Azana poto na minute yo. Na ba tumususu na le reste ba boki na ba to ça le premier film. Tala lelo, c'était mon idée. Mon place ma bandi. Buba za na Kinshasa. Buba lokoza na kini kuna. Kenena no RTVS 1 autour de langa pour nos espaces qu'est-ce qu'il faut. Nazi mbongo mongo boloka $50 à tindelier à foutre transport. Très bien. Parce que Kendaki pour un soin à papa. Papa zaki malade à l'époque, question me repose un peu. Buba a quitté RTVS 1 à se renseigner après ça ba lui ah promesse ate. Allez, mais au diriger Masalanga Lewis. Voilà. Voilà Buba pesa ba relateur non sorti. La Tinisco Lewis a qui a foutu l'inga, bon, c'est bien ici. On va nous regarder RTVS 1. Alors, ce qui vous dérange, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que depuis l'histoire, il y a un théâtre, la diaspora, dans Mboka, les artistes et comédiens, souci à génération récente, les tolobara na portugais, baza ko yima ke bino ba kulut, bandara idéologie, boni ko céder pouvoir. C'est-à-dire quand on parle de bino ba kulut, tout se référer na président GTM, toujours se référer na président Mobutu Maréchal Métatron, azana gisa sana pesimbote, toujours se référer na Bouba de Best Diangini, toujours se référer en tout cas moi ba mbiaka oyo bo bandara idéologie yango. Qu'est-ce qui a fait que non bolini peut céder pouvoir et pas balé que bazoya ba diriger bino bozalaka na mnete moi ki kokoto. Nisgel. Faut fana to sur la vérité. Ils ont polélé. Très bien. Alors, je t'aime quand il a le pouvoir à Moutouté. N'a la constaté toujours dans le couple à Angola. Il a pouvoir ni na Moutou. Depuis que na Angola, n'a n'engé na bétolo histoire. N'a n'engé pe n'a pas responsabilité nanga. Ok. Ata mukolomo te na bakeno n'a za la président artiste comme de na Luanda na salangote. N'arrive à Kangote. N'arrive à Kangote pe na trop arrive à Kangote. Au soutien rapé ba petit na yo. Oh, bazan a besoin peut-être bazo meki angote. Net va petit on est banane. Oh, bazan a besoin bazo pouvoir. D'aller on est banane. Parce que avant pardon, avant on solliciter les cambo. On doit pouvoir faut y a pas bakulu tout. Voilà. Kulutu en tout cas ngai na zaraboye. Ndé besoin marcher tout marcher bien. Très bien. En toi on a besoin de l'on a le but tous appelé ba relève à lobby. Ou bien pouvoir monsieur bazo romper na au douceur de makolo bakulutu bakulutu et tout le monde va falloir pour pas handicap la merveille que j'ai cela en passant ba réunion so il y a partout dans le monde na pesi binombo te belé il a fallu à douceur de bakulutu na sa makolotu il a fallu azobeta par-ci par là. Très bien. Alors on a pesi fallu pouvoir pour ba ya connaître est-ce qu'il fallait qu'on a ba wera ba jibe tiens yebo ka s'efforcer abimi pas les lois à aigle. Pourquoi pas on peut babima le roi aigle le roi fali. C'est que ça que bakulutu vous en a besoin pour ça mon jeune mon chance à diriger à sa structure mon pour que ba comédie bas à organiser. Moi ba valeur autoperdaki et zongi la biso. Et tant que vous leader je bakulutu ngo ba leki ngo faut pas taper politique. Tant ba leki belé ba za ba indigène. Na monde a ba monde qui pona ba si ba koma. Avant que pona bango basi bakoma bafutela ka bandako baza ba artiste baza na ba manzele et baza ko intoxiquer pe ba manzele mususu ba petite terre mususu ba groupe ba mankaka ba mikolo parce que yo ozokuza ko pesa leki moko pouvoir comment tandis que leki yango a mankaka na ye so as opportunité ko fana na a biso bo soutenir ko talaka janya kufia question me repose un peu babi mais fait beau le ba artiste ba anangola ba artiste bazala raté. Wana eutaki na monoko na ya ba baleki ka oyo zo kanisa ke no to kopesa pouvoir wana ngaza na pouvoir mutu na maboko te ngaza na pouvoir ya groupe nanga aki Angola yo so ba koma ba leader ba diriger ba est-ce que calcule peut-être à part ki Angola moi structure moi boisa comme référence ba diaspora na ngote na calcula ngote pona mona nyonso ba calcula ay kufaka mutema bebota maka kempolité seyaka jalousie botamara. Il y a un calcul à monter. Parce que vous, état que je t'aime quand il a sa chance. Na bagé nango. Bagé nango bazanga kombo.
On a plusieurs jeunes. On a reçu quelques jeunes au bazar raisonnable bien, bah la capacité peut-être. Par contre, ça peut moi structure mon pour na comédien na mboka. J'ai un peu ça non pas tout kiama mbote. Ah lumière à lemba merci parce que il y a ça na biso. Très bien. Na lingaki parce que il y a pena soutenir na biso. Qu'il pleut ou qu'il neige en trois zalaga. Pas tout kiama na biso mbote belé pour vraiment tout. D'après ce mbote na Guy Kalombo présent va maintenant, je suis congolais, Guy Kalombo conseiller, parce qu'on le rappelle bien, fils Ekiala, le député. Le député, fils Ekiala. Il s'est régi Soki, dans un cas, quand tika qui na Luanda quoi. Modoko Visor. Boss. Pour soigner ma gamme, belle pour n'angana yo. Vraiment. Azana idée moi bien, mais tout ça on a après caméra. Kitoko. N'appelle s'appelle Aigle. Robbie Visor. Oya Lobagi, ils ont aussi réalisé d'ici là. Concours sama déjà, tirage au sort réseau sama déjà, Robbie Visor, merci Nzambe Azasima yo quoi. Et balek yango kotangi balek yango ni nando ko par rapport à ningi yo moni laka. Est-ce que ceux qui te pèsent si chance net na o nga na okanisa. Ceux qui te pèsent si chance net na RK Maeso câble mère. Il peut au moins faire bien les choses et puis on peut voilà c'est la conception na yo. Té na lobi par rapport ya balek yango on mona raté. Yo posa l'équipe. Ah ok. Faut me coter pénaliste. Mais na minute ce que moi na mi coter liste on te pour na présenter na émission. On va présenter monsieur Moza na qualité. Na yambi artiste comédien na plateau. Ambrozo Baka. Nga eteke présentateur Ambrozo Baka. Visor Union Sozana besoin aux loge Ambrozo Baka même Tioko. Pour vous pas Ambrozo Baka, muto moko bien. Oui bi ba question na mingi leader échappa ngo karabu. Mutu natangi akoki arosa pe mamba bien te. Ce qui a bomana no groupe Avia. Robi groupe Avia kufati. Et bien groupe Via nouvelle vague kasi. Ba responsable parmi ba responsable za ina mboka o ba diriger groupe Avia, il pas aki paramètre. Mais aujourd'hui, groupe ango existe à penza de société. Pour ceux qui peuvent essayer responsabilité à gérer ba collègue ni mususu na dette. Parce que le groupe, il y a une nouvelle vague, ils ont société. Or, il y a une vague qui est responsable, relève la nouvelle vague. Au via sur la bien queen. Mais tant que tu groupe, balé qui n'est pas allé, il faut avoir relève non que. Ce que tu peux sa chance n'est pas un ngeli. Artiste ngeli. Oui, que Béni Luketo, à savoir bien. Nzambe. Moi, on a Béni Luketo, à gérer, n'aime très bien Béni Luketo. Azo travailler pena bien nga pona nga ba kopesa ta chance pas Béni Luketo oleke bon tanga ba kobe belé tout soit kana Béni Luketo chef na biso ya Kiangola donc pona yo so iba ça la structure mo pour Béni Luketo président ya ba c'est comédien ça Béni Luketo parce que azana abanga non Nzambe asambelaka alinga basi ya bato te azana ba discipline abanga mbongo ya bato ana ba responsabilité mon église. Parce que déjà, sauter ma déjà na cher aux hommes mélancolo. Na que nos moi tout droit, tout soit non moi pémi. Tu boto tout ça tout ça net tout cacher mon bleu mususu moi muke. Yo na bénédiction du cœur. Oli na béni le ba question na tout na ozo uta maman na motema. Oli na béni le cœur. Pasteur répondre yo. Pasteur Malando. Oui, c'est ça. Tala sko muta nzamba TikTok na pesi mbote siko zali. Olanda no leader nga ko tsona maman. Alors moi na ngai nazo béni ya samandefu. Yela ko mina mandefu. Yela ko mina mandefu na bana mibale. Donc na yebi béni très bien. Ya on a bien meilleur, tous en mouton on a bien, que nous mouton bâton on a bien té. Ce qui est au likanisani que vous t'es pas na yote. Il y a aussi moi structure pour un artiste. Pourquoi ne pas penser au kansaba mdiaka? C'est-à-dire ba génération na yo bato bozaka nista mokila kala wana. Pouvoir na omega no rosola ni buku kanisa pour na théâtre diaspora. Ba mdiaka oyo tozali na bango na mokila kala. Ba boba jangini. Na banani sus. Ba Mobutu Métatron, Mobutu. Il n'est pas un artiste hein. Ah. Marie-Jacques Mobutu. À la théâtre. Il n'est pas l'artiste hein. À l'artiste hein. Président artiste comédien to mobimu na matanga mira esa awa. Ala pièce na ça. Oke ba pièce na ça. Ah za ba titre na ebele bela sala. Ne titre ni.
ba faux docteur on a yebi ya film même tout ça tout donc pona kosangisa bato mboka oyo pona kosangisa bato mboka fo bayela biso ba pièce na bango netinga pona sangisa bango so izaki ngana sangisa bango belanga sa 5 titres oyo za filmé monté raffiné ba tchango na mesa après tout ça na bango réunion 5 titres pena ba yena ngo pena ba tchango na mesa ba film est différent ba yena ngo ba tchango na mesa après tout solo lien ponga pena bimisa yanga. Donc c'est ça. Donc on va na contre-esprit on a peine à prendre na été non apparemment les gens disent que on dirait bo solo la raté non bo solo la tout une question mo za normal voilà même balé qui peut ba rolinga ba ya diriger biso c'est qu'il faut ba na biso ba 5 films c'est dingue kamusinga na bato batala biso kamusinga ya oyoka ke non il faut ba na 5 films président Mobutu azar artiste était pour na mona film na été boko ngana mona film ndi na confirmer comme artiste boko ngana mona film na c'est que a comme artiste c'est quoi. Peut-être le roi Zanaki a tourné dans ma collègue Moussou, peut-être. Mais vous n'avez pas comme un groupe n'a pas na ezate pour y batenga na bika carioca. Donc peut-être le roi Zanaki ni bongo a tourné na un film pour mon aïe. Mais à on a Luanda, a y a 5 films. A tchon on a mis ça à. To solo lit. Bon on a part na yo stratégie mo reza pété pour na autombola. Dans calculaga moté. A calculaga Kangola. Oh, Eric Mwaka, Gabriel, Autriche Atalaka. Ils ont appelé égoïsme, est-ce qu'ils en ont pas égoïsme, non, égoïsme, non, sur la PMB parce que na lingaka groupe nanga mingi, na mi lingaka mingi. En tout cas, on a balegi musuba ligi na TV, ba kamani musuba ligi na TV ba finginga. Isala nga passe na nyonga na mutema ba nanga batali exaucé atali François atali Djibril atali Daniel atali. Moniki bandeko nanga batali bafingi leki na bango bafingi ya na bango bafingi papa na bango salanga bien ti na bato ta mususu na CV boy baza na CV moko tenanga longa na ko fana te na plateau na no tombola ba inconi aba no beta masolo ba inconi na TV. Très bien, beta masolo na yo aki Angola na yebi nombre de films est déjà belé bientôt 13 ans mais ce que les gens disent comme des rimes que aki Angola depuis mo bambiako babanda indusa bazala à chaque fois film nyonso présent j'étais masalaka asalaka recrutement ça dit groupe les stable était alors que na TV ou tout le rato le RTG papa et soit batouti ngana sala théâtre na ngana Angola pour na collègue na ngati na bato et soit ka bakoyo lo bongo pa na yote mo ba na biso tout na to ba raison ce sont des comédiens la fana mo komsu da fa na parler boy awa biso tininga émission mobo babi je t'aime que de départ banda mais azo convaincre kaka batuti et puis mina mnoka journaliste Georges Timba donc nabi oh c'est que ngara sala théâtre pour na binoti OK pour na fanatique linganga we benganga et soutenanga zena force centre de formation meilleur centre de formation parce que ba fanatique wana ba remarque mususu basala kwango direct te basala rango selon bango pe je t'aime kaninda yo kara conseil te aussi je ne pense pas kaninda bilei na ngaiza remarque na critique na monde art ngata bana mikiba temisa wana nzebo na telemi na yoka super orgueil lito na ngaiza kalibanda pona ko yoka ba remarque na ba critique siko biso batangola bata théâtre bo pesa baninga ba chance te yo moka no sape awa biso OK ba critique ko pe makasi oyebi yango po ni sera moto oyebi ke no yo pe ba pesa ko chance te mais nga je t'aime ka parfait ah oui nga je t'aime ka nga la linga ka musana ngai po yango mtu et na banan depuis Kinshasa eza pension eza te que no na salle na banyango na Angola awa ata bato Kinshasa bato Luanda ba critiquer nga OK mandalisha pour na groupe na yo même na groupe na yo et lo mingi ba acteur na ba sako comme reproche c'est normal mkinyo ça bon siko reproche bana nga pe na fana nga mo na micha bena star ali na groupe na WhatsApp ya Angola o micha star ali ba to no ba ba to na ba question pe yaka yaka belé ba to na ba zo ba to na président na biso profiter tous président na biso foza mutema munene osilika trop président na biso donc basana ba remarque ba pesanga oza social mais faut faire attention avec batumususu faut faire attention bona bo ba remarque ba biloko na ba kebisanga et ba bisanga ke na mutema mukuse
na muteba mukuse président silika pa pamba. OK. Oui, wana na limaka yango. Très bien. Parce que ils ont droit na bango. Alors j'étais mkani na ndaza boye. Naza kaka artiste comédien kaka pona ba comédien te. OK. Naza pona ba collègue, pona ba fan public nanga. OK. Boni ba to même pas pour ma vie de loin. Ils ont ba collègue na biso. Na autoza na église a passé de la fois que j'ai sali, l'église est sagi 3 ans à wana mboka oyo. J'étais là. Passé de la fois de abi j'étais après tangi na komona na tin pona fana ina bande boso. Abi ko ça te que non ba to ba ko peso chance ça ba collègue na yo. OK. Même bango ba passer même biso ba pasteur ba pesa nga chance. Na 21 na de souffrance on na sai na kuzu ba mona ngote. Mais tant quand nzamba élevé nga ba critique na ba remarque bando ya azana ba kisi azabo. Donc ba bloko to na roi ka passer de la fois a motiver nga lisusu nengwana. Et je t'aime kaninga. Na yo soutien. Sans oublier passer mon solo. Voilà. Ezekiel mon solo. Azaga muta bingse pena passer de la fois na mboka o. Donc ça veut dire que non, tout ça la musala pour te convaincre le public. Au moins ndengo dans la public na yobo. Vous otanga patu kiama, vous otanga fils kiala, vous otanga modoro visor, vous otanga robi visor. Nde bato yo batala ka musala. So bana besoin peut se remarque na critique. Voilà. Ba robenga yo. Georges, en tout cas émission tolandaki, en tout cas la tagi bien. La taille bien. OK. Ou le bagi moins bien, le bagi moins bien. Bah remarque on a bien. Voilà. Mais il y a biso bazo critique abi musala té. À travers ben nga ba isola. Tala nani na font la parenthèse mo quoi. Major Bisadi da na mboka o. Très bien. Mais nga na travailler na Major Bisadi. Ba collègue ebele ba bi Major Bisadi na mboka mais ba bengi ngate. Ozi pas t'appelle té. Nazu pas t'appelle té. JP Masamba mutu na yo. Carlos Tokanisa. J'ai pas ça qui na numéro na ngata. OK. So j'ai pas ça na numéro na benga. Presque ba collègue ba ça na bengi be miso ba olian taba. Na Maria. Na major. Et ba bengi ngate. Zon pas. Passer de la fois ya wa. Bengi pe biso. Abenga te beno ka ma passer de la fois na c'est fort na ken église. Pour na kuta na yi. Mais le lendemain na ba na tournage ba bengi ngate. Donc ça veut dire que non na la combattre na ba point moko ko imaginer même pas. Mais ngana lingango yango za force nanga. Yango za force na yo. Président, tokomo ke na psondet na shit mais ngana ba pe susu. Comment est-ce que tu arrives à gérer mauvaise campagne ou ba collègue no ba sala ko que non je t'aime kaninda mutamantolo. Na gérer rango bien parce que na la tara bien ko leka bango. OK. Au moins matolo bien organisé. Na fana na zo fana na Sidat. OK. Et na zo organisé parce que il y a des matolo. Très bien. Bon ba senga ba beta matolo ya kuka na local mais ngana beta matolo ya foot espace yaki pa papillon mawa mon habillé expérimenté ya na bilamba o na bilamba sika yaki pa toska BCB ya fo kecho qui pas robi visor la qui pas robi visor ya téléphone mo bo ezana problème et denga posto téléphone a mais résout problème na parler na place au Kendeta kitoko donc il pas robi visor qui pas modogo parce que baza pas na pas fijo visor na pas Christian Pongo visor azana États-Unis Christian Pongo visor azana États-Unis na pas Ambroise Obaka moto moko bien nazana sentir union swana soki sapato kisanda na ngaka na lati boyi e fungwami na pas moda OK moda sandal soki fungwami coordonnera makasi ezana kimbangwa moda avant courbe eza wana nana besoin de changer mbongo na kembala mo passe pas la bingo na pas John Nsiala na pas Gavani Ndonga donc nazana sentir bato nyonso wana très bien so nazana posa linette na tout moment on a pas moment tense na kikolo on est comme matolongo bien organisé donc au président j'étais mkani na ngalo bezara ke ba comédie botika kimutema mabe baza pende na batute OK ozokompa bana batute ngaza ina Kishasa operenga masana trésor ngoma bazaka na mboka tinenga tchenga 150,000 kwanza na compte na banque aki ba operenga tu peux imaginer mais naza na kini mais ba tchenga jambongo na banque na uti kini na kuti mbongo na banque trésor ngoma sala bango pasi kaka po bana batute bazana batute bazana batukaka matolo na bango eza limité ezaka na kuka nokal eka iso ba kolala libanda ba ili ba kolomboka lisusu le kolomboka yebo c'est film ba bisi ba fina ba lisusu au bout d'avoir ma barre presque chaque jour biso donc c'est jamais na junior na ça de fait mais à chaque fois na junior parce que raconte nga na batu na mais
Kotaka palanka. Au regretter. Au niveau comment on a barre et tout bazota. Ça dit bah on passe là makambo ba mami kaka. Ba mami kaka ngai. Ngato na on que non ngai depuis na bandi na zongi na RTG na RTG. Si les lois na RTG. Je paie combien par mois? Vraiment. Tala les lois failli la Zoya. Bana Luanda, vraiment Bana Luanda, samedi le 25 Oyo, pour la tété, Madame la chanteuse failli là, Passira, a opé ses biso, kaka le meilleur na junior à mourir, moi, à partir de 18h, Madame m'a dit dans le podium. Très bien. Bani ko bête, biso ka ba bien. C'est succès. Aïe, mais biso fait rigola. Aïe, mais biso fali poupa. Madame la chanteuse. Ah, ok. Faïla Passira. Madame la chanteuse. Ah, ok. Bon, couple à koyembe za couple nae. Vraiment. Donc ayemba bien, à koyembe la biso biloko nyonso bino bolinga. Ils ont ba chanson demandée. Ok. Mama yembe la biso boy. La chanteuse yembe la biso nzembo boy à koyemba yango. Ils vous appellent bien le 25 tout ça na Junior Morim. Le 26 tout ça na plaque à Dunana. Et pas ya boss Pedro Onyx tout ça wana Boya et vous savez biso bien parce que Thérèse a vide. Ok. Siko bato bazalaka na mboka oyo ba pe biso le meilleur té. Siko lokola madame Azoya to soutenir ye o arozonga la na 2 semaines à Pamba après zongi na ye. Après troisième concert tout ça pas ya Alfred poto na Kalemba na Kamama wana bana Kamama. Boss Alfred poto na poto. Boss la biso na bokasi ya poto na poto Alfred poto na poto ba bete bino ba bonne musique quoi. Leader quelques personnes moi bazo moi mbote ndongo le gars na plateau et sali bango bien. O ba soutenir o ba lingaka yo baza ibele mais moi quelque bazo ra après ça là ba on peut bien quoi. Ke ba patron nyonso na lingaka bango o pe ba lingaka nga kitoko. Nga pe na lingaka bango kaka. Donc izaka na pe simbote na ba groupe na nga mo makiango là. Et maman Hortense Tansia, maman chérie, maman sociale. Ce qui n'a fait un plateau, bon, la tilinette, c'est que bon, la canissa bomba parce que voilà. Yo solo la bien. Sur la tilboy, Nathalie bon a moni maman papillon mawa, mon a bien expérimenté. Tola qu'il est l'eau, tola qu'il est l'eau, biso tola tara qu'il est l'eau. Il y a bango za o ngana la tité quoi. Il y a des amours différents par rapport à bango. Et namoni Christian Kossi, les bourgeois. Ndekwa Diego. Bamba teka bilamba pena okoti pena na loja na bango sepeli so kitina si omonima salanga toska BCB sembala manene azawana azola ta sekolata là je t'aime quand na ngaka ko zala soin bango wana koluzenga na mema la commission peut partie c'est belé soin mais bazaka benga ok to mo pena ba kabuya ya partie c'est comédie na mboko prochaine émission na tangiro qui est kabuya ok bato ke no selanga René pas vieux junior Morin na kabuya pas zalaki Kabouya. Ah bon? Kabouya. Mon numéro de contact, plus 244 946 90 92 70. Trésor Ngoma. La plus sombre de place aux Ali. Nebi aux Ali Banamboka. Mais excellent Nabi aux Ali Banamboka, c'est la transférence. Tu peux imaginer? Vraiment. Mais Naza Awa, il y a un poto, c'est la transférence. Et ça, c'est possible, c'est une considération. Considération. Talanga Mbuto Mema, émission à l'élo, et cela qui est réalisé par Assis Jandonga, les réalisateurs extraordinaires. Maïle na Maïle, Talanga Mbuto Sali, la plateau, na président, je t'aime Kaninda, et qui bien, Nenge Bolingaka. Ngambo Tomema, Isaiah Kozala Kitoko. Ce que vous avez Kitoko, Makasi, comment vous allez pédé. En tout cas, ce que vous avez fort, Makasi, Ote, Azala Mario. Tout ça, Nini, Siko, vraiment. Et vous n'allez pas citer convaincre Rabino. Mais, vous avez un Nzambe à Koli Sabino. Et non, vous avez un Raboli Gabaninga Nabino et Milai. Boye Bieko Sakate. Profitez de la Zoro Babel Mbote. Zoro Babel? Zoro Babel. Ah, Zoro Babel. Zoro Babel, n'a pas eu Mbote. Leg à Carmel Kisisu. Ok. Zoro Babel, leg à Carmel Kisisu. Zoro Babel, leg à Carmel Kisisu. Mais ceux qui osent boire mingi, Hussein, Bolt, Flash, charge, il y a 30 et au salaire est bien. Et puis on met un nom à tout. Hussein, Flash. Hussein, Flash, voilà. Charge. Et puis président Zidane, qui colle au DK. Ah, président Zidane. Président Zidane, voilà. Et en plus, il en a profité, il a fait ça comme botte pas mal sanangai. Liebo Makanda. Liebo Makanda. Makanda. Il y a un qui colle la terre rapide, bien. Voilà. Téléphone a bien. Bah, Maramono, ce qui n'a bien parce que si Manaye,
azana lekine oya lingaka mingi Jean Guillaume Mavemba double Adida. Ah oui, on se retrouve. Sans oublier Kadikadi Mabokete, double poche. À la prochaine. Aussi, lycée émission, Moubaki Gédéon, Mercedes Cité. Yasolo. Ah, Gédéon Mercedes. Totombe. Gédéon Mercedes. Biki Yaza Motomoro bien. Et puis, ceux qui milinga, ils ont bien trop n'amboko, ils ont Tiambezi. Milinga, loin. Ah, Tiambezi. Talande to Fandiawa. Namonika va fondé chaque jeudi pa ya Tiambezi, après ça makambo. Na ben semana yema wa bien makasi na kumisa fonde mbona te poa nini c'est oublié skaba de capo azala ben sema fonde mbona pasa ne sema ya makasi na mboko okubetela en concert même na terrain. En tout cas, Ketimba, félicitations pour ben sema les gens sont ya kitoko ils ont ça ngola ezala ben sema mususu ebeta kaka na ba chambre mais mususu ebeta na ba terrain malia. Ciao, merci.